bandeko mbote na bino esika nyonso bozali napesi bino mbote ya mingi vraiment dimanche malamu esika nyonso bozolanda ngai na bandako na bino place nyonso ezala wapi nayeka naso na bino likambo moko moke après na kota YouTube batumini batoni nga ndija muselu ndenge nini bandeko bolimbisa nga mosusu soki na koloba mabe bolimbisa soki na koloba malamu e osala pe moi eloko moko bien bandeko bino bozobenga ngai concernant ke ono nzeta muselu baninga bazoloba mais pourquoi pas ozoloba concernant Bercité na précisa ki bino bien ngana zabna na tante ya koparlaka ba masolo misusu wana bato bazebele ba chroniqueurs bazebele ba chroniqueur pe ba ebele boko ko basolo bango peti pona ninga kaka ifona lo bango ngana zana tante ya kobeta ba masolo misusu concernant fotala bo non mutu tosaki mpuka moko kwanga moko me ekangele keseni mutu muso ko kanga nsesa mususa kangi ntinga mususa kangi tolola essentiel kaka to wuti na mbadi moko ya kipuka moko kwanga me siko pona nini ke batimisu bazoloba oh no soke zelaki batimisusu olinga koloba non bolinga kotanga na ba polémique wana te bandeko tosala bien tosola bien kobo tsanga kote wana te ba obozolanda pe bazoloba basaka batuti nga siko na pesa publicité nini naloba sikoyo nini naso comprendre te bo bengi nga basoko kumo te soki batu misusu olinga kolobela bango mais nga soki na lobi de changer nini nga soki na lobi sikoyo eko changer nini bandeko tosana ni clair naloba iloko nini nga limisa mino ke moi je n'ai pas le temps ya koloba bankambu ya banini wana na bakina bino nga nazana nga kota ba musique vraiment te na yebisa ki bino ngote nga rekonosa na polémique na nani nasanga na polémique na mutu te aboso sene lungwa kitoko bo makambo kitoko bo neki usana polémique nasanga na polémique na mutu te nasana polémique na mutu te même ye nani muta sobeta musique wana ngana eto ana problème te ngana sana droit na problème te ke na ke no sala ni ba o bazo sape publicité ona bazo ta esa no ka pe malamu te soka beti na yepe esa kaka malamu soka beti na yebite na koko kota na ba détail wana te parce que nazo s'intéresser na ngana ba makambo wana te boko benga ngai ondilinga nakase suki likambu nini ya msu code ya msu mbotinde laka ngana zana tan wana te na sine biseki bino ke kota ba miziki bobosa nanga mais poni bozo insister kaka bandeko bolimisa ngamso na olba mwa likolo ya bandeko bolimbisa bozo insister ka pona ninga na lubango ngasuki ndina lobe changer ni ngana za sikoyo na tsuki na lobe ngam nazo pesa autorité na mboko yo non batunu so bazo sana hona bangoti batunu so bazo sa rôle na bango ndenge nini ka ngaso ndena lobi ngaso ndena lobi changer ni te tosala na lusiko yo bien bandi soki ngai na lobby e changer nini e ko changer nini ngai vuma côté wana batimiso bandi ko to sola ngo bien parce que eloko mususu elinga ya mso mona bino bo mona ka normal mais mutu mso ko mona ngo ya msu ye mutu pa mona ngai tangu na baneke mission na ngai na ebite bandeko msusu ba yeki na retard bani na précisa ki bien kenga nazo parler na sur social nazo parler makama environnement ba makambo zo likana bakata mabota mabiso comment vivre en famille comment vivre en société nazo parler wana na boya ki kokota ba makambo na bino kuna ya songolo pakala songolo ni parce que au moni place bango wana nyoso baza wana ce sont mes frères na kokabola mutu te nini te mais na lingi kuna te nazo mona kuneza mbilinga ezali bulu yeke na linga ki nanga koto wana te mais soto kutani ba oba mona ki ngana bembe ya ban oto sekine bembe ya mimishi ba force o mona te to wango sona to oni ya famille to sona na biso bien mais kote na kota bozwanga te kote ke na kota na loba likombo bo vulu yeke bo na momo yo bozwanga te na sana ngana problème na mutu te na pe na problème na bango te na ba oba kobeta muta obeta Bercy na bango nyonso na sana problème na mutu te mais bino bozo ki ngosabe interview eza ngo pika bien bozo samino ba interview ndeko nanga eza kaka bien biso no soka photo kende biso be bakotika ba tala ka terrain ndenge zalit bino bolingana ke nika apona nini nga soki na pesi na lobi kuna eko changer nini bandi kutu sana kala eko changer nini oh bana mambre bobingi bibili nga kase suki likambu nini
nga na sala nga na yebi na nga pete mama kamba soki concert na yebi te bandeko e bande na suka nazo yeba nga te pona na beta lisongo nazo yeba ngoti nazo yeba ngoti na ko flatter na nga ipe bino te toni na yebi ngoti nga tu na nga ndenge nini famille so leka famille so sala ndenge nini o ma wana ndina ko ba me bato ba za mieux placé pona ko beta lisongo buzu muna bango te bandeko na esprit bien buzu muna bango 47 ans muselu kata kire ngundu ka camion munene soka lobi ndi makambo changer te batele pe bazolo baba saka bien na bandeko na biso pe oya ba diaspora nde bazolo balwa bozo yoka kaka pe kaka tende kuna ngai ngana ko loba ndenge ni mwana mamba bande kuna ngai na yebe bandela lisolo te na yebi pe ndenge ko esa pe te na boye na ngako tsa mutu ko na boye na nga eloko moko te ke soke ko changer ni e ko changer ngo eloko te atanga na lobby te yaya e ko changer ngo eloko te makambo zakaka to yebi pete soki pendenge ni na ngwe leka kuna yaya ezakaka na yebi te na ko le bali solo te ka pona ko flatter bino to na yebi na ngeloko moko wana te baso prendre nga ko no yebi te bande ko to wana bulu yeke na zate na ko lo bate pona batwa mona ngai ke oh non na ça na problème na ndeko moko te ezala ndeko na biso musicien non makamso ya obina yo bimsa ya saki toko esa bande ko nanga neti ba nakotanga komo neti fale za wana na sana problem na yite da na tsa ya ka wakutu na tsa ya awa pana ngai na tito zana ina tilo kole to solo la na ye ngabi na ti ngana saka na problem na falite e loko moko te ngabi na ti ngana saka na problem na falite e loko moko pete na ko tika la pe ko zana problem na yete na za problème na falite et l'autre côté mais ngana kota na ngaba biloko na lisute yaya na kota na ngai teke soki ba makambu ya nino na za wana te parce que tala na yebi bango mingi na yebi bato na mingi bino ba misubo so mona soki ndenge ni omoni na ye na nga parti prité na lobi na sensible bandi ko na to ko se comprendre bolimbi sanga pardon na lobi na sensible omoni eloko vraiment eloko nyoso ezanga na koyoka na kaka na yebite bolimbi sanga msubo ko silika ndebo mesela ko finga problème ezati eloko nyoso na vie il faut to yokana ata libala peso bozo yokana to monte ke zakana mes attentes na ndenga na lobby kombo na lobby te ke o polémique te bolimbi sanga vraiment parce que batu bomesela ko finga na batu bomesela ko critiquer bolimbi sanga na nkuta na lobby te ke soki songolo nini te eloko nyonso to basolo la na bango wa bandeko ata polinga mwasi o solo na yeti so mwasa na mo apaso mona clair takolo bate na tiki na ngana yebite soki na lobby mabe bolimbi sanga suna o songela kaka parce que les locaux il faut que tout solo là na éviter ça pour comprendre na sens wana nga vraiment makambo oboye o songolo pakala boy côté wana na sala nga sauter na makambo wana na za sauter bolimbi sanga makoto wana je suis pas vraiment na banini wana ya ndiko na biso soki ba makambo na ndiko na biso oyo azoli nga beta wana na yebite bato azol boyebi kaka nde makamonde ezoleka ta bandeko me na yebite soki pe kisuka ndenge nini nga na kokota na mozino te parce que nazo be bandelité nini te oh yebi ke nani ba yeba yaya na yebi ke ba yena bango siko na sala nini ko bandeko na osala nini mais bien pe mutu bozo pesa bozo sala interview bozo pe kaka bien eza ngo problème te eza ngo problème te so bozo sa interview na bango wana nini bazo sala na esa ngaka ka soki ngana ye échanger nini bandiko e ko changer la ngolo côté nga vraiment na sala nga show na ba makambo wana te na sa vraiment show na ba makambo wana te o soki bozo loba ke nini na eloko kaka soki ne loko ka soki boza na organisation ezaka nango malamu soko moni loko kote mususu ezaboye équilibre ezalaka te koyoka na kaka ndenga na yeb na zolobela kosolola nde ezaka nde ouverture makambu nyonso kote mususu soki baza pour kote mususu baza contre bosala tout équilibre ezala po osolola
na ndenga na yebeli ndenge makambo elekaka na sanso na bandeko nazala ngai na polémique na fali te to ndenge nini fala c'était mon frère fali bino boyebi fali ngo bien de te ba miso bolinga na loba boyebi fali bien te miso boye ko kuteleka na bulu yeke bino boyebi fali te to boye na miso ko loba lobebele parce que miso so boyebi fali te to vanda ko to vanda bandeko to vanda tout tika makambo susu nga côté wana fali c'est mon frère naza na problème na yete nati lokole mukula yaka to solo laka oh ya ndenge nga nati nga na problème na fali te na rotika la rapé ko na problème na yete na rotika la pe ko na problème na yete asa mon frère na ndeko na ngai na yoki azobeta na ye so pa ko beta ezaka malam so pa ko na yebite nyoso mi balika ezotambola kuna na yebite je n'ai pas problème avec mon frère azandi ko ngai toyebana ne badakala banda ba makambo toyebana kaka mwa kala na sens wana nga nazana problème pour mana falite c'était na le baka tous les musiciens bandeko o nyoso ko mona nga to solo na biso oyo nyoso ko solo sangai to solo na biso tous un problème te bandeko na ngana likambo te eloko te na moni eloko ngana ko koloba te ote yaya bato bakendeki kuna soki pe nini bandeko babengi ka o to so mona bilongo misume yo ko koma ko leka bongo pe interview te bandeko bino makambo susu obi bandeko na sikai ka likambo ngo na yebi nde vraiment na yebi vraiment makambo wana te makambo ba biloko wana ezoleka ya bandeko na yebi na ngango te vraiment moi pe na kota na mozindo ezate na yebi te nde bandeko pe babenga inga batunaki ngai na yebi eloko te yaya na yebi eloko te makambo ba conseil wana na za kote wana te parce que nga na parla na nga wana te nga na parla kaka ba makambo ya ba social tout kote wana vraiment ngai na lobaka na ngate ba makambo concernant bani bozala ba chroniqueur rebelle na ba chroniqueuse baza mieux placé par rapport na ngaya bolanda bango mengai koto wana naza na problème te naza un problème concernant ba ndeko na ngai te aza ndeko na ngai ezala fali ezala Hervé nani Ferre Gola toza na bito solo la ka toza bien bango nyonso eza soleil soka benga to solo na biso eza Didier Lacoste to solo na biso bango nyonso na tangi eza selo yo batmi wa boye même selo to solo na biso muto nyonso bango nyonso ba musicien to solo na biso naza na problème concernant ya mutu te ke naza la partie pris bandeko loko te tozaka ini na makambo susu makambo wana nga vraiment naza kuna te sobo olanda video yo te eza soki polémique te nazaka vraiment trop ko parler ma concernant nini te ba makambo wana o ezoleko yo non bato baza mi place bozolanda te ele kapena bilili na biso ti na sens wana vraiment ya wana na telemelaki mwa moke wana bato misu ya msusu bakanisa kike ngana kuza nini parce que nazo ba coup de fil on a moni que ezo continuer kaka na lingi kutuna bando tanga na mona ka coup de fil so ezo benga ya onga bititi kaka na zala bref bato on peut ba kolanda ngai baye bake na sana tante bandi kuna ndinga mabete na tante to koko kutana biso to sololi to leki boye to pesani ba bout o akoko leka pe na émission na ngai aleki no to solo na biso mais ko concerne li solo nga va o leka il faut na yeba base li solo na yo je ne peux pas te passer comme ça parce que je n'aime pas de problème na lingi problème te là où moi je suis na linga toujours la paix que ba boye to si to koli ba age poussani et ya eloko msu te ke to zaka toujours na ba rancune tout non baza bandi kuna bango nyonso baza bandi kuna bango nyonso na sens wana problème ezati tout ça na biso bien tout est bien bandeko yango kana lekaki po na so na bino mwa likambongo ya bongo yo bandeko babengaki ngai babenga inga poto solo la na expliquer bino mwa likambo mukie na sens wana naza na ngai nzeta muselo aza na ye
toza na biso na nga bien na profiter pe na loba moi lisolo moi eloko moko muke après na tika mino parce que lelo na sala na ngai ni émission te boyebi horaire na ngai boyebi ni na ngai na sala mingi lundi mercredi na samedi mais lelo na lekai ka pona eloko na te parce que zo sala récidivement ko benga na ko benga yango na bakiti na sala ngomba moko en direct poto so na bino tout na sens wana bandi baza bandi ko nanga ndenge na zongi bino bango nyonso ba bandi ko nanga na ko kabula na bango te to wuti na bango ba côté misike belé na kopesa ka exemple ya soleil parce que soleil sera le même bien na ko kama ngo trop parce que soleil vraiment na suki ka wana soleil ko tika na ko tout Didier Lacoste ba ona na ko tanga mingi te na tenka na bango mibali wana ka soleil na Didier Lacoste muko ba ko ba mabe na ngai na ba batu na sens wana na sens wana ki ndenge ezali likambo yango pona wana lelo bato bando kozelanga po ya mosu pona nini naloba mwa likambo moke nayeki ka pona telemela likambo kaka naloba lelo eza eloko na se na preparaki yango lundi lisolongo ezaka pona lundi na sens wana kake nalekaki tosolola bomona ngai pe ezwi mwa mikolo ebele tomonani te tututu nayebi ki bozo sante eza malamu bamakambo eza malamu lisolo lende eza lisolo ya sumo mais nakozala kaka nde nayebisaki bino soki naleki na YouTube eza eloko mona oleka na mwa ka exception bandeko mais mingi nazozala nanga na YouTube oyo naza nango na eya nde Facebook nazoleka mingi vraiment na YouTube yango tozomona nti oso asabone ya mosu ntango na publier ntango nazobanda banakomona ba nini nanga ba émission nanga mais komona na boye eza mwa ekomi mwa pasi yango bato mingi mpe baotuna nzeta moselu kataki boyebongapi na sens wana tosala kobondi bolinga boyoka réponse nanga napesi bino réponse réponse c'était facile masolo wana nabetaka te nga abetaka na masolo wana te bandeko masolo wana nga nabetaka na ngai te bato baza mie place pa na ngai bomonaki bango nde banda kobeta bazoexplike bino bozosolola bato na bato bazobetana bazosolola na ndenge na bango nga vraiment naza wana te naza vraiment mie place concernant wana te na ndenge mabe te tala kaka eza ebele ya koluba me te totika kaka on est en famille botala kaka yango wana nalekaki mpo napesa bino ta mwa bwa bulu yekelinga kozala ezonga mwa ndambu na sens wana bato balanda yanga lendi tokokutana lendi tokosolola mpe makambo eza ebele na bamakambo so ezoleka na bamakambo na mboka na biso bomoni bamakambo ekomi ya bapoison banani boyebi yango bien on va parler ça tout ça yango ndenga na lubango mwa moke ndenge bayebisi biso ndeko na biso oyo oyo ayembelaka biso banzembo oyo azalaki na baproblème bobonoko loba tobakomona bamitakala bulu yeki wana boyoki bamiso balobi batielaki poison nana atieli poison toyebi te ndeko moto atieli parce que moto akotiela ka poison aza motu kaka jamais mbo akoya atui poison atie na kati kaka moto akotiela yo yango wana bandeko ndenge tokoma okende na momoyo tozalaka mayele place ndenge nasukila yango wana tozala kaka mayele bandeko malamu ezala yango susu te l'ami fidèle c'est Jésus de Nazareth oyo nyonso etikali vanité de vanité yaya mpo moto asala mabe ifa botama na mabe wana nasi nayebisa bino nyonso wana ntango bazoyebisanga wana mpe nakoloba yango ya paster koma nakoexplike bino yango me napesi kaka mwa ndambo wana pona mutu akoma na niveau wana atilo to eloko to mutu ayina yo yaya babotamaka na mabe yango wana soko ozotambola na mutu nyoko mutu mosusu soko monika bokomi kotambola ne ekomi ka keba batikaka parce que mutu soko ayinio na motema po yebe za passe
bandeko eza passe motema nzambe ka mutayeba kango parce que ponga sona bina union oyeba kati tout ça mona biso bi na ba projet na yo belé talaka kama kamuyuda asala Yesu azanga kinini nyonso bapesaki lalaka na ngoye kenda kofuta baimpoi so bozala besoin bamapango bosomba yo basalela kokutu tate o contrôle babenga nini boya eya kocontrôle yo ozana eloko ocontrôle te mais tala niveau asala tala kaka niveau akomaki yango wana ndeko na vie eloko asikeza nango te pa na ngai nakoma komona tout est vanité de vanité eloko asika eza te eloko asika na ndenge o tozomona ndeko na nga eloko asika na vie elobela nga te namoni eloko te ko attirer nga to yaya mpona sala mabe babotamaka nango si nayebisa bino babotamaka nango nazwi mpe natieli yo ya nayebi te mpo koma na niveau ke osala mabe seke babotamaka nango jamais okokoza mutu mosu akokoza na kanda zwi mpe na problème azali na don wana te omona kaka ase retire na ye mais asali eloko te mais soko omoni mutu akomi ntina niveau alongolo na mokili yaya babotamaka nango babotamaka nango abotama na mabena abotama na moteya mabe yo so mona ke po alimbisa sina bisa bino mutu ya mutu nyonso aza na droit kolimbisa te mutu nyonso akoloba no alimbisi yo surtout biso nde tokoma kotambola kaka okoyeba mutu mosusu te ozotambola kaka bulu ye olingi okende kosuba ozotika biloko tsekele mama yo yebi mutu avandi wana yo so moni kaka camarade to nani mais motema mutu nzambe ka mutayebaka motema mutu kaka nzambe mutayeba ami fidèle celui-là yé muta kotikala kaka kobwatela kabisa mi fidèle osombi eloko il faut publier na ba Facebook yaya ozo publier no malamu memi tema bato ezotala zara discernement pe muke on les avait intimité no bomba olingo sele eloko musu net exemple olingo bim ko bimisa ngona mutu nyonso tute bandiko sina loba na bino ko bimisa mutu nyonso tute mutu nyonso pe tute aliye baka makambulo mutu nyonso pe tute akoko yeba ndaku na yo sina loba nyonso yo kanisi mutu neti bo balobi soki poison mutu atseza musika te omona ka mutu momona pe pasteur okomona pe mutu akoko sala likamana bandiko aza musika te nazongelaka toujours la mi fidèle eza nango ka Jésus bamasolo miso akala bandiko na momo oyo totika nano ngo tala ndenge fino ezokende tala nanu fina yo mama tokomi 20 ozozwa kama kamnyoso kaka na bulu yeke te changer pe nanu bamona mama nanga mbalo akota change ebotaka pe mbuma ekiri nyonso ezali yo il faut kakozala mama esiko okolia ndonge to okolia mbwengi okuyeba te ozali me zala ne kenge yaya toza biso nyonso toza bataba ya bato batabandi me zala mayele na sens wana il faut oza mayele so oza mayele te eza mobulu tala mutu nyonso aza ami na yo te toza na baami toza na connaissance c'est ça yo ozozwa connaissance lokola ami age okomi nango yo koza so na ami baconnaissance mais il faut y baconnaissance yango eza il faut ezala ndenge nini yo opesi connaissance okasa ami moko même ami d'enfance ekoma moi il faut tala neti nakopesaka exemple mutu neti exemple kana pesa neti nati lokole alongwa tiki chasa ekotala nga lelo so babio nati asalinga mabe azana imutu bolimbisanga mona lobia le nati awuta kishasa bomona ka photo bo eskizer yana ko vantate awuta kishasa aye abi yana ekotala yo mwana mama aye ekotala a mi d'enfance sikoba lobaki nati to asali yo mabe bo comprendre bien na expliquer
yo moko futi ticket na futelo ticket te oye kotala nga parce que to bandi na yo banda primaire banda 6e primaire na atteindre to silisi na yo to koti ba université si eza lokuta sikate si mabalo bananga ke na timu ta sali boy bozo comprendre des degrés ndé bozala ba mina a mimoko vraiment net vraiment boy po mona soko moni baka bongo ye bongo c'est que mutu wana azaka ne déjà na makambo mabekala surtout so muta na sena zonga na surtout so muta envia ka yo eza passe mutu soko envia ka ona vie elekate na zongela kango parce que na mona ka mabeko to na mingi mutu akoko envie yo mais elekebelete eleka mingi te parce que soko eleki mingi yaya etaka jalousie omoni na ba basala nzambe tokomotsela ba poison bolande ki yango wanati o batseli soki poison na ko ba nina ngolo mina lobi kaka ndambo botala niveau bato bazo ba yebi liloba ba pagano te baza ba chrétien tala niveau na yebi te kum na yebi sabino eloko ne se komi na mboko course au pouvoir moninga mala mwazali sute moninga bozo tambola na ye tala ibie tala na zonge la fois parce que ma be sina bete mina masolo nyoso leo to komo zonga ngabaki ya makamso bono komona e bana olekela bino tala tozo mona makamsusu on dirait distraction mais c'est réel tout ça la obone okoma na niveau ot yaya mobuta zalaki na biloko nini atika ete ya biso aki azanga kinini na mokili ba Jackson ba famille Michael Jackson bazanga kinini mais batika elobi ebele soki bozono elise na lobi na miloka mobutu CCC ko kukungwendo wazabanga akunda mawapi atika kinini pobomona eloko lonaki okubuka yaya biloko ya mikem to yena biso lokwa vacances yozo mona loko ye libela na oye vacances libela ya okolongola mutu na mokili osala pela yo siko seko na seko ne buzoba parce que biso nyonso tokoko kokana te na mokili bandeko mutu moko ifazala likolo no ba sibalitaire ne pe ba sibalitaire ne pamba batsape mukonzi biso nous toko sa biso nous toza la égalité pour mboke ko tambola te il faut toza na ordre batpe oya ya moi passe baza mais elekate neti mboka na biso passe eleka wana te moi problème moi difficulté moi et ça la moi bien mutu nyonso tuté ke ezala moi na sens wana na sens wana ndingwa na ngana lubaka ndambu wana tala niveau eloko nyonso babetela mutu lisolo te sina betela tala seconde ko na biso wana poison soko la ndesa ngo eza ngo to la oto nani basali bango na bango kaka modèle ndenga bimela ki yaya jalousie so pona sous place te jalousie so pona ngo sous place te et c'est que écoutez-le il y a un mutu nyonso yeba position na yo te au sommet loko il faut au publier pour la nini au sommet ta chemise au publier au sommet il y a bomba kama mamboko ekomi na rapide to yeba ka kindoki sana kishasa ona mboka to mais poto ba ya pe ba kindoki pe ya na poto eza mawa na sens na bandiko eza mawa vraiment trop mawa eloko sika na monité eloko pe na obeta bino sika nazomona te parce que tout est réel tozomona nde ba réaction zo salama tout tout ça la koboni
moto atili o poison azoyeba soki olandeli mpe moto yango atili o poison omona mpe intime na yo. Neti nati lokole aye pe kuna uti Kishasa aye ateli nga poison azongi na uti Kishasa nateli nati poison na zongi nateli songolo pakala bo poison neti Pascaline Ponde ndenge ami da France bana général Ponde aye ti kuna na ye nateli poison azo to botama na mabete ya wana faut za mayele age moko soki se komi ça su age ko za na ba relation ya kwanga na piodité. La relation nyonso kozwa ngo nyonso tout ezala kaka même égalité et okokufa boye kokutela kana bulu yekebo okuma kulinga mutu makasi net le ville ki nanga ya sangwa sabu aye kaka boye akutena baninga ni soki basango wana olinga bango makasi mais bakosimisa pe tous bakoma kokalo ba église okosala kate na sens wana yango il faut koza mayele eke ni côté na biso moko ba Christ mabe ezala côté na bango pe neti ba na ba pasteur mabe ba sango ba côté nyonso malamu zana osute côté nyonso malamu zana ngote boza kama yele soko monika mutazo telemela yo kaka likambo moko na momo tozo kende papa keba olinga sozo soma biloko batu nyoso bamonaka eza ngona tina te eza loko nomoko sana ko sombi no po bombi na yo ato lati no kangi no ta photo no yo loko nyoso eza la kale so kangi photo eza la loko boye o kangi o keneki place bo mwana mama keba mususa so ngolu ana te yo so ngolu ana o bibisa makamu na yo mokoti mususa zu ngolu wana yo so zo ka bangolu ya fiotolo ya sepela il faut za mayele il faut ko zala mayele bandeko na ngai olingo somba tabu ozotambola tane loko il faut ko publier na momo tozo kene bandeko il faut ko za mayele o publier na ndenga malamu mama ma bese koti muta omona ka osali no loko te kapona e loko teka ka boy muta yinyoka ne loko wana ndeko ngo so sosola to mona kaka bo ngana ngi ngana yina ye oko yoke loko pa inele so batuni eyebani te kaka oko mone loko inela eyebani te il faut que zala mayele surtout biso to linga ka tamona sombi chemise bo ya grip na te ya kote zali kambote mais biso to moni mitema pe moni ya la kisakane amona ka yini mama omoni kandi to zana ba YouTube to suto kota mama solo ezana ngoli solo sikate biso to kota na biso kandi to solo mutu mususu akolinga abebi sa personnalité ayebi ope bien abando finga fingo ezala kana mais soko landika ka bongo toujours des enfants mal éduqués parce que mutu azana éducation akoli bien atangi bien pour nous mona finga mutu somoni mwana no finga ka batu tale éducation mwana yamse rataki libanda pa baninga mwana atangi bien mwana za mayele mwana atangi bien po yoka fingi mutu bandeko soko landeli mwana na bien éducation ya malamu te parce que éducation kaka soko tali mutu mwana za bien éduqué ozo mona ba misusu nde tozo leka wa omona mutu musu eloko moko te to po akoma kaka malamu omoni ka ningi eloko moko asala po kaka abebiso motema ya bandoki nyonso bapumbwaka te musozo mona ozomone boy yoso mona ka lobi yango malamu motea mabe alingi kaka siko tango yoko loba to tango ko manifester bato miso ba jijaka na bango ka ba jija nzela bakati likamba ebitina te apesi ofo yango kozaka prida mutu nyonso koko mona yebo ko pesa opportunité te opesa chance moko bo ngaka zongo to pesa ye ko pia ete ko pesa chance te omoni kaka ndenga sali bon tikaye afingi alobi ya soki ozongisi bokomi même égalité bokomi nani kimpuka moko mais popo sani kimpuka moko te kokoti sete mutu nyonso na zobisa bino bande aza mutu kokoti na kata ya dio na yote bosuki wana
parce que mutu mususu abana kopesa respect na musika tango bokotika na rumba apaiser yo parce que comme bilobela place ovandi oza kobeta masolo mususu sans ozala mwana maîtrise nyonso ne kontaka bandeko nanga mutu yebi kala mingi to ozobetele lisolo ndi bo uti na ye mboka moko to bo uti na ye wapi ye musu ya yeni banzela bo yo yeni bo kuteni kana isanga mais ça étudier nan observer ye lelo so ya musu batanga comme manquer binobo c'est que binobo mo pesa ko opportunité wana. Parce que opportunité pour comme à niveau c'est que yomoko muto lingi yango parce que soko lingi nango te mutako kanga yote parce que malamu ezali susuti ndandi ko na ko samino te malamu ezali susuti OK ni kota famille ndenge OK ni pa ba camarade ndenge OK pa ba salanza bango nyoso kaka bulu yeke di solo nyoso tout ba yebisaka muto osombi caleçon oti osombi sapata moke oti osombi voiture oti mais il montre ça vino à danger ozo ça vino à danger pour déjà ndenge otie wana mutu no satali ya mona kaina parce que ukombo wane koko zanga te bandi ko mutu asara likamu na kubombana yende mutu bima kitu tangu mukole bima yo mutu seke loko na félicitation discernement et ça la bien. Discernement la vie et ça la bien. Et là on a ce que simbité ba publier raté. Zélo qu'on va na conclusion aux réponses à qui toko au publier. Et là on a ce que conclusion te yaya et ko sopa yo. Parce que bato ba yebila on a ba ça non faut à kosi omoni. Tala degré no siko comme ne bato miso ba no ko so tala. Parce que eloko kitoko ba bombaka. Ata yo babino ba mama bokoma likambo moke fouetele osele loko mama bombaka sara muta ba surprise pe muta isandi ye au bombela ngadi kambo lisola kitoko yangwana na bombela kibino te loko ngeza lingo ka bongo bon omoni longo ndenge bima kitoko yangwana kolinga te nyonso olakisaka osala boy olakisa ndako ezana ngo etina te ya yo mo mdozo miteka vina yo na yebite bandeko mususoki ba yebisi bino tenga na zo fungola yo parce que na moni mingi babi ya yebisa solo la lisolo wana yango na solo na bino na direct parce que ezama solo ebele musuna ko lobango na YouTube oka na solo baka mwandambo wana na sens wana olingo ke no sala likambo kende nanu yomoko bayaka babenga ka batu sima kende nanu yomo na terrain mais soko yemsuso keku likambo wana esimbite omemi batu nyonso omonte yemtu bako yinayo excuse bengi nalinga ba copie na ite ba copie na nyonso yake vrate parce que babengi so nanu yomoko nano kende tala nano ozui là ya likambo wana après koko chose otaliba nani na koko be parce que mutu nyonso tute ba memake na nzela obengi mutu musoro binete yaka tala boybo wana bien parce que soko saka na système ke likambo ba bengo memi batu nyonso likambo ne simba raté yonde siko oso yeba betada ma bato memi wana te mususu ba memake na copie te soko memi kama kamno se baby mususu aza wana kaka sani muta azaka kaka code akanga goods et pas soko otambo ne ka négatif na négatif kozanga ko sosola négatif bandi konanga na okosote banda bo banda kina mutombo no sakana négatif yeso ka zaka na nekiri na bino ma sole baby soka zato muna copness mais sosola c'est que nzamba zo la kiso meto zaka ka teti camarade nanga lingi mubali nanga yaya tika na yo omone lo mususu nzamba lingo la kisayo ke monde bozala bino mi bozalaka malamu ezala ki tena lingi sikona la kisayo ndena ko séparer bino bénédiction e yaka ba ndenge belé de bénédiction musumu pepa e kabolo na famille na ba ninga soko monika ka likamoko boyote camarade nanga vraiment to welela ne loko te ka yinanga bo keba c'est que loka kitoko lingo ya nzamba séparer bino ozanga secret ozanga discernement
ozwi mobali mutu nyonso ayebi na Facebook mutu nyonso ayebi yango ntina otie na bawhatsapp ye na yo mama elongo ezolakisaka eza assurance ezaka eloko wana esimbi te batiaka conclusion soki eloko esi esili nayebi te ya mutu na mutu ndenge aresonaka na ye mpo tokoresone biso nyonso ndenge moko te mutu nyonso aza na ndenge ne aresonaka parce que yo resone boye nga mpe na resone boye tokoza no loazo de même primage te na sens wana bandeko eloko kana ngana te ya bino mpona ndambo wana il faut koyeba kozala na mwa discernement bandeko mpona lelo nga na suki na nga wana nalingi bino mingi ezala bandeko na nga Belgique babengai ngai mpe napesi bino mbote mingi bandeko na nga oyo baza na Londres napesi bino mbote mingi napesi bandeko nyonso 5 continents kolongola te kobakisa te napesi bino mbote mingi bozala malamu na mabota mabino semaine oyo ebanda kitoko na kati na bino nyonso mbote mingi vraiment yango na pe napona kosala conclusion bandeko nde tosolaki wana makambo nde botuna ngai ndenge ya makambo baconseil nayebisi bino ke naza mieux placé te nga vraiment nayebi nanga makambo wana te bato bayebi makambo wana boyebi bango bato bazolekana bazoloba tutu nayebi wana te nakoki koloba te mpo na sentiment baza bandeko nanga bango nyonso nde bolobi o te yaya tala yo non napona mutu te bandeko nanga napona te boyebi nga bien nde nazalaka nanga napona mutu te mutu nyonso tosolaka nazaka ndeko na so botango toki na bembe ya mimishi bafoto bomonaki tozoyambana okenda wapi parce que on est dans famille nyonso ezalaka il faut kaka ata mabe ezali babongisaka na bango na sens nayebi te so bocomprendre ke naza na polémique na mutu te eloko te oyo nyonso mpe nasalaki mabe alimbisanga oyo mpe ndenge amoniki nalobi mabe soki ndenge wana bolimbisanga parce que nasengi kaka bolimbisi na sens wana ke mpo nayebi eloko na koloba te nayebi mpe eloko na kosini te ndenge baoyo mpe babengai ngai mosusu basepeli te ndenge nalobi boye bolimbisanga parce que si nalobango bandaka avant na banémission na nga nalobaka na ngai nga naza ma kote ya niveau social bamakambo ka ya nini oyo ndenge nauti olobaloba boye mais concernant babiloko wana vraiment naza mieux placé te na ndenge mabe te nalingi bino mingi putu malamu esika nyonso bozali na kati ya bafamille na bino nzambe apesa bino oyo elingi motema na bino nayaki ka mpo nasola na bino mwa moke wana napesi mbote na bino nyonso napesi mbote pa ya petit frère na nga apasha umbaro napesi mbote pa ya soleil wanga napesi mbote pa ya Didier Lacoste napesi mbote pa ya soleil napesi bamusicien nyonso ezala famille chrétienne ezala oyo ya mokili nde balobaka ikabwana eyaka na ya mokili na ya nzambe bango nyonso kaka bino boyembaka kaka napesi bino mbote bino nyonso bozala malamu na kati ya mabota mabino napesi mbote pa ya Adidi Makusu na Swed Gond c'est propre napesi mbote pa ya Tekele Bumba mbote mingi napesi pe mbote pa ya Claudine Eya la femme de Valère napesi mbote mingi bino nyonso mbote bozala malamu na kati ya mabota mabino merci.